Bonjour, internaute et à congolocolenews.com. To saisir opportunité pour te réaliser moi micro baladeur oyo pambate mituna et tunami les bakata katanga mouvement insurrectionnel oyo boma kuna na katanga balobi boni ba chef coutumier ba vandinien yango Congolocole a profité na réunion oyo na échange de vœux na message de vœux oyo ba sa majesté oyo to ba autorité coutumière ba adressé na nation to profiter to tambu sa micro na esika oyo to tuna bango pona nini bakatakatanga pourquoi ezosilate pona nini bango pe bavandi kimia kasi na kati na bango tozwi pe moto na nzambe monseigneur Agapius ye pe akopesa likanisi na ye po epa aza moto akatanga na tina ya mouvement oyo le bakata katanga bolanda mbote sa majesté mbote mama Sa majesté motuna nanga eza penza pona message na opesi lelo te motuna nanga eza pona situation ya bakatakatanga makambo ekosalema bato balobi ba chef coutumier ndenge nini bokoloba eloko te lelo oyo koyebisa na bato bakolanda yo message nini to bozo kanisa nini pona komettre fin na mouvement insurrectionnel wana ya bakatakatanga. Natondi yo botondi mama pona mutuna wana pona ngai tata na bino na batata na bino nyonso bomoni sima na ngai awa bakatakatanga ezali vocabulaire moko ya soni fabriqué par les chasseurs et les féticheurs drogués bayebi eloko bazo salate parce que bakatakatanga depuis tobotama totikali koyoka makambo wana te eza biloko bino bana ya lelo bazokende kokosa bino ke zuwa munduki tandis que bando botami nani oyebi ata kobeta munduki te donc bakatakatanga tobimisa image oyo bazopesa ya koloba ke bakatakatanga eza bakatange nyonso non bakatakatanga eza groupe ya bachasser na ba féticheur drogué bazo sala makambo wana et puis eza makambo moko eza na avenir ata mukete parce que bato wana soki tokoko bakisela bango kombo mususu ce sont des scouts atikali ko bunda bitumba ata mukolo moko te alors batika ko salir corporation ya banfumu mfumu abundaka te mfumu akoki koboma mutu te parce que soki mfumu abandi koboma batu azali susu mfumu te bolandaki bomonaki na mausolée na kendaki te kuna na monument ya Musée Lumumba na kendaki te pona nini babomi bamwami kuna na est 5 biso tovandaki tolekisi ba fete nyonso wana tozo méditer toza komituna tozo kenda wapi parce que biso bamfumu toza na ndenge bakundaka biso mais soki lelo ba mwami bazokufa ndenge bazokufa wana tozo yeba ndenge bazokunda bango te eza eloko eza ko affaiblir pouvoir na biso nde oyo tozo senga bakatakatanga batika mouvement na bango ya lukuta wana to sengi na mukonzi ya mboka pe ata la secteur ya ba église de réveil po église de réveil epesi désordre na mboka oyo tomonaki à l'époque ba témoin de Jéhovah babanda ko boya ko s'incliner devant le drapeau Mobutu azwaka décision alobaka témoin de Jéhovah au Zaïre terminé balelaki bakendaki te bazongaki babandi kotosa nane mibeko ya mboka lelo yo ba église de réveil ezo diviser ba famille ya batu bazali kosala soki ngai lelo mukonzi ya mboka pesi ngai confiance alobi lembalemba premier ministre na kei kuna premier ministre na bali basi 50 Kinshasa mobim salaire na ngai ezo kokalisusu ko entretenir basi nyonso wana te na tie loboko ti na caisse ya l'État mais
lobi mokonzi ya mboka abengani ngai eloko ya liboso na komi opposant. C'est ce que vous appelez au Congo ba opposants. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des mécontents. Ceux qui babengani na bisika bandai ko ibambongo akomi bakata katanga. Alors tango akokende pa ya prophète et pas ya pasteur. Pasteur olia ko yebisa yete papa ndoki yomoko yonde oibi yonde obebisi non ayebisi to omoni makambo ezalia wa papa mwasi na yazandoki papa ke ya bengani mwasi makambo ezalia papa na yo moko nde asali yo boy makambo wana epesi désordre na famille batu bakabwani tout ça alors nde tozo senga na mkonzi ya mboka atala bisika nini tozo kenda na ba église de réveil ba pasteur lelo bakomi bango nyonso kaka na tendance ya kosala politique esika tozo kende tokosukela wapi bakokoma pe bakata katanga mukolo moko jusque là bazolo bake leader ya bakata katanga ezali Mukungubila non Mukungubila azalaki nani candidat président de la République en 2006 alobaki que soki a échoué c'est-à-dire Dieu a échoué il a réussir à kozala mokonzi ya mboka. Mais il a déjà échoué en 2006. Mukungubila, je ne sais pas s'il avait eu même 3 voix. Je ne sais pas. S'il avait eu 3 voix, c'est-à-dire la voix de sa femme, son fils et lui-même. Alors, lelo etozoloba. Mutuana azo vanda na cité. Kuna na nani. Parce que ba mususu bazoloba ba yebi Katanga te. Mais moi, j'ai passé la grande partie de ma vie au Katanga. Donc, nazo tala quartier où bazoloba Kabula Mesh. C'était un quartier de pauvres. Mais lelo soki nazotala bisika Mukungubila keko vanda wana Mukungubila azaye moko te azana batu simana ye. Alors banda bazo sala banquette bino batu ya service de sécurité banda bazo sala banquette tozo zela bo pesa biso ba kombo ya bato baza ko sponsoriser bakata katanga banfumu tozana eloko ya kosala kuna na katite batu ba profiter te sa majesté Munongo non Munongo vous le connaissez, c'est un garçon très timide ayebi ata ko beta pétard te akoki ko sala rébellion te et puis biso soki yelelo akoti na makambo ya bongo biso nyonso tokwayirie akozali lisusu mfumu te. Merci mingi sa majesté. Merci mingi. Moi Mikaba et to benji au moi mupandi moi mitotu na ope question to profiter na occasion to kutani na président provincial Aouti Sud Kivu sa majesté moi Mikaba et to enregistré peu point de vue naie sur mouvement insurrectionnel bakata katanga mbote sa majesté. Mbote maman. Papa Boza incriminé balobi chef coutumier vandinier pendant que bakata katanga ezo sala rage bato bako kufa parmi binope bato ba wei kaka boye bakundami na bonheur te lelo bato bakolanda yo toki ko zuanini par rapport à mouvement ezoleka sa majesté okolobanini ndenge mouvement wana ezo mata ezo doit toujours en pleurs na banza maman journaliste ngana uti Kivu toza na bitumba presque 20 ans yangoyo mukolo toyokaki makambo ya bakata katanga na Kinshasa Lubumbashi Kindu na kamwa kimingi ngana lobi me bato balingi nini nanu bamoni place bato bazokufa penza te. Alors sikoyo tokama kimingi tolobi wana baza ba farceur baza ba posséder eza possession tozoluka biso amani. Donc, kimie kota, groupe ya batu 50, 70, eko kende kaka boy ba drogué bango, babomi pe babomi bango. Donc, eza eloko moko makasi. Eloko kana ko senga, olobi bafumo. Na banza problème à kata katanga. Il faut non seulement bafumo à katanga, ba homme politique à katanga, ba o bazana katanga na ba o bazana Kinshasa, bakutana. Bakutana basolola bakutana bango na bango basolola parce que so ba continuer ndengwana guerre kosila na est guerre kolamuka na Katanga. Donc ngana sengi kaka na ebi contenu ya bafumu soki baza soupçonné na ebi yango te mais na sengi na bafumu ba confession religieuse ba konzi ba leader katange o baza na Kinshasa pe o baza na Katanga bakutana
va trouver solution. Merci. Merci beaucoup, Mwami. Conseil ya liboso na kosenga mokonzi ya mboka. Ye moko kolo mabele. Il faut kosala mingi pour la sécurité et kota na mboka na biso. Mingi batu bazoloba katakatanga bazoloba bazoboma batu na katanga. Tango biso tolandaki na katanga tomoni ke ezali kaka batu moko oyo tozaki na bango mopanzi ya mbulamatari na biso. Bango moko bamoni ke bazwi mbongo babande koluka yango te, bazwi pouvoir te, bakai kotia désordre na katanga parce que bayebi ke katanga ezali epa na ngai biso toza bakatange. Bayebi ke soki balobaka te balobi boye bakosimba munduki te. Mais yango tozoyebisa bango ba oyo nyonso baza na zamba babima. Biso ngai nazali évêque ya église orthodoxe pour l'Afrique centrale. Bayebi ndenge tosalaka musala tozoyebisa bango babima na zamba. Bana na biso toboti soki balandi makambo oyo balanda biso babima na zamba. Baya eloko nyonso bakosenga mukonzi wa mboka akosalisa bango batika mubulu batika kuboma bato. Oyo nazomona omoni soki mboka makila etangi mingi epesa kaka biloko ya bongo. Mais fin de compte tout d'abord yango to telemi to sukula mabele oyo maske makila ya banto oyo ezo kufa ezo créer vengeance. Donc ezo intoxiquer biloko ebele po esala mabongo. E bantuana na sepeli mingi na malobe ya Sa Majesté Lembalem. Ezali ka ba politicien nde bazo sala makambo wana. Ezali bantu mususu te et puis bazali na esika bakokende na makambo wana te. Et puis biso tozali na besoin ke kimia ya mboka euta epa ya biso moko. Bantuana bazo sala wana bazali bantu moko pamba bazali na eloko te. C'est pourquoi tuboyi ba église wana oyo ezokota na makambo ya lukuta. Justement lukula président lobaki ke lelo ba pesi yo ministre. Ola o féliciter Kabila. O BBC yo moko okomi M23. Yango nde bantu bazo sala biloko ya bongo. Ce sont les katakata. Baza bantu oyo ba bebisaka soki ba pesi pouvoir a BBC maintenant akei kuna asali rébellion. Po aya lisusu koloba to yokana ba pesa ye place. Omoni biso tozo sala c'est trop primaire biloko tozo sala na mboka na biso. Totika ba désordre ya ndengo wana. Et puis ozobuma bantu pamba obomi bandeko na yo obomi po ozoluka kaka ba pesa yo lelo awa bazali kuna na ba M23. Fin de fin balobi nini soki otali bantu wana nyonso baza kuna ce sont des Congolais wana baza na kati ya groupe ya nani ya M23 mais fin de fin basengi po to yokana il faut bo pesa biso musala. Mais obomi bantu pamba après lisusu ba pesa yo musala et après lisusu soki obebisi obandi lisusu oye lisusu to yokana ba pesa. Donc bazozwa lukula biso bana mike batika biloko ya ndengo wana ce n'est pas bon. Merci chef. Ngai mama na usepela na maluba oyo papa alubi pwana batu ubosa kutwa bitumba pwana bitumba wana biso tuhengi kaka surtout batu oyo bazali ke ba église mususu oyo nde baza kubebesa mboka na biso na bilo makambo bilo par exemple lubi ngai ndeki na ngai akufina le 14 sanzo wishilaki bo ba fumu nyonso yo talaka bayaki awa po baya kutala ngai na matanga fu chef mususu abimina da 20 wana abi maribanda kamenye totiye akufi sur place awa na sakulu banayo na mboka makambo izali bele tiyo bando kinde basi bumie bakena shika ba église baza kusoka rabo babumie pona kuila bunti. Alors yangwana to bui makambo yana makambo ya magumba msusu ya mike za kusepela na ngoso ki mukete mama. Merci papa. Merci. Matondi mingi mama na mutuna na yo. Na bandi oyoka ki liboso ezalaki na este na Nord Kivu na Sud Kivu na Maniema mubulu ezalaki bankumu batelemaki bakonza mboka batelemaki pe kimia yango na ikoti. Kala mingi to yoka ki pe likambwana na Équateur na bainyele e yaki me soki esilaki ezalaki pona mapinga te biso bonkoko to lekaki liboso po mouvement ya bainyele ezalaki mouvement etali bankambo etali bonkoko nde tokotaki na sekele toyebaki kubimisa sekele na bango nde yango bapanzanaki po makasi na mongo ezalaki bonkoko toza kosenga na ba chef nyonso ya Katanga te basangana
po bana o bazali ko sa makamana ba kati ba kisa bonkoko et makasi na mo zali bonkoko il faut chef coutumier ba sirisa pouvoir na bangwana pe ba mettre fin ndenge biso to saki pe na Équateur mboka moko te ekotonga makana mobulu biso to lingite na bandi likambo ya nyele oyoka ki na Équateur zalaki bonkoko pe biso moko bonkoko to sukisaki yango ensemble na ba mapinga ya mboka. Voilà eloko to sengi yango. Merci chef. Tozali ko senga na ba katakatanga wana ke tolingi kimia makambo ya kata mboka tolingi yango lisusu te. Tozali tata bomoko mama bomoko ekolo bomoko mokonzi ya sikoyo zali Kabila Kabange ye biso nyonso tokozala sima na ye o Nzambe aponaki ye biso topesaki ba voix epa na ye baya bango nyonso batika ko bundisa Nzambe atie moto soki ozobundisa ye ozobundisa Nzambe parce que ekoki ko lingateke moto oyo Nzambe atie ye obundisa ye soko obundisi nde Nzambe mais na kosenga na bandeko na ngai bana na biso wana o bazali kona na very fin fond balobi baza ba rebelle to banani tout ça tozali kosenga bango bakitisa motema baya basangana batokoma bomoko soki balobi balingi makambo ezali ke baza na motema baya baloba bakosalisa bango pe bakopesa bango oyo nyonso ezali ya Congo po Congo kende liboso. Esengo ba internaute ya Congo Lokole ya www.congolokole-news.com lelo tozwaki opportunité o ya kotuna motuna o bolandi ba katakatanga mouvement insurrectionnel ba rebelle ba bimi ba lingi nini ba uti wapi ba botami lolenge nini boni ba chef coutumier bovandi nie pambate ba lobaki nde bino boza pe na makasi ya kotia kimia place kimia ezate yango totambusa ki micro na biso tozwa likanisi ya chef moko tozwa ki ba uti katanga tozwi pe ba uti bipai na bipai pambate na kati ya bakata katanga ebele ya ba chef pe bakufi bino moko boyoki biyano ya ba chef nyoso ba défilé na micro ya Congo Lokole News na pesi merci na bino pambate bondimela kabiso merci pambate tango tolobaka boyoka kabiso bopesa kabiso mwangonga kolanda merci pour na ba remarque na bino tango ekomela kabiso et permettre kabiso to améliorer musala merci na Flori Balé Komoso merci na Rikine Miala merci encore une fois na Franklin Bambou ingénieur ngai na bino tokuta na masolo mususu kasi po na mboka na biso tokovanda niete mabele eza ya biso tolingi kimia bitumba esila mabele ya biso tolingi kimia kaka ndenge tolobaka seul la lutte libère toko conscientiser tina suka ezalaki Congo Lokole bongo naba chef coutumier pona kozwa eyano na makambo etali le bakata katanga merci na Marianne azwi ba image oyo merci na Patrick Ntsala oyo a monté yango ngana bino tokutani mbala ya sima kimia boboto o mabota mabino merci.